mwasi azali muto ya ndima abebisa nzoto na ye pote apesa bomoi na moto. Il faut ba maman to bimisa po balobi parité. Ba maman mutu baza ebele. Donc ba maman il faut ba occuper ba poste ebele na kati ya gouvernement à biso. Biso ba maman to mi pesa to e ba rôle na biso. To tali na mi be poli konti ya mboka na biso. Na article 14 c'est aussi possibilité na maman. Donc il va se occuper une grande partie na makambo oyo etali politique ya mboka. Que ba maman ya ACDP baza ba femme sage ba bâtir ACDP. Ba ba rôle na bango ezanini, ba ba ndela ko ya ko sunga mokonzi na biso, po ete mokonzi na biso akende toujours liboso. L'honorable Liota Jolie, bienvenue. Dans l'institution, nous sommes maman va se retrouver. Ma maman il y a ACDP, il faut passer l'effort, pour se manifester en travaillant, pour ma femme entreprenante, ma maman va misala, bakoma visible. Comme ça, so ba yebi misala na bango, pas pour so ba poste. Au moins na dili vraiment na ACDP na biso, ba bimisata ba ata ba député ata 20. Et vous allez bien mingi pour na biso. Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check. Bonjour et bienvenue dans Correcteur News TV, Rachou la caramel. Aujourd'hui, on se retrouve encore, mais on va parler de quoi aujourd'hui? De l'autre la femme. Balobaka, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Batumsu balobaka, au moins ça ton arambokate. Batumsu balobaka, au moins si azali fleur, moi ça azali mon sisa, mon boko, ya libota, mon konzamboka dernièrement na discours na épée. Autiko bakseli sous sondage, je me suis dit que la parité n'est pas un cadeau pour la femme, mais en réalité c'est une responsabilité qu'elle doit vraiment assumer. Alors, Lelo, basi à CDP ba bengi bisona correcteur niti ba maman ya ka tozali na échange de topé conférence au bazali ko sala entre bango ba famille à CDP ndé balobi maman ko sala biso couverture médiatique et bon auto décortiquer li solo topé objectif topé importance à la femme na kati ya société na kati ya politique et puis na mokili mobimba moi si azali nani invitation ezali bongo ya la présidente maman Martine Okunji, la dame leader consciente, yende azali bongo présidente ya Ligue de femmes, il y a ACDP. Oyo ezali bongo kokamba mala mwana mboka. Bienvenue Liota, l'honorable leadership féminin a un prix. Ezali bongo masolo o bako décortiquer mokola lelo. Ngai na bino esengeli toyeba déjà pour ba beteli biso balobi lelo ba représenter sur le dossier de la femme. Balobi le rôle de la femme dans la politique, dans la société, la femme qui a voulu transformer son corps pour donner une vie. Base na bango ezali bongo mwasi akoki kozala kaka oyo babengaka songi te kasi ezeli esengeli azala mwasi oyo atungaka basi ya ACDP esengeli bango batunga parti na bango ya ACDP pe esengeli basenga liberté. Alors liberté yango balobi ezala nango libertinage te, liberté ezali ya bango pona ko propulser to pe ko promouvoir ko bimisa o ezali kati na bango intellectuellement et puis na force na bango bazali na yango ya nzoto nini bakoki ko sala la main d'œuvre mon mboko la bango ko sala nini pona ko mi quoi en charge bongo ezali penda tina masolo na bango et puis bakolakisa ndenge nini mwasi akoki ko sala ko s'épanouir ndenge nini mwasi akoki ko mema ko mema apport na kati ya libota ndenge nini mwasi akoki ko sunga même bandeko bazale mopandi même libota ya mobali pe mwasi na nini akoko sala ya terre muke pour atangisa bana poto ebike balobaka même na bible lobi la femme azali mwasi azali moto o ayaka bongo ko sunga papa na kati ya libota. Alors na kati ya CDP ba femme ya CDP nini bayela yango ya motuya pour ko sunga président na bango l'honorable
bienvenue Liota pe pour na kosala accompagnement la présidente Nabango madame Martine Okunji totiki bino bolanda et bongo tokutana juste après. Foto yambaye doni Liota elema mwakuke bamama bayambayo bongo batetela yo maboko. Est-ce que maman a célébré vos awa? Est-ce que maman a célébré vos awa? Maman a célébré vos awa? Avant, nous avons un thème de biso ya kolobaki mosala mama ezali na kati ya ACDP mais ngati nayeba nanu toyeba mwasi azali nani mama azali nani wana nga na koexplike yango ntango na français na dictionnaire balobi une femme c'est un être humain de sexe féminin mais Batou, quand on parle de la femme, en général, depuis la nuit des temps, quand on parle de la femme, beaucoup d'idées s'élèvent. On en parle en mal et en bien. Certaines personnes disent que la femme, c'est une femme, c'est un être humain qui ne fait que s'aimer la zizanie. Balo bakake basi batomambo kate basi musala bango apotia songi. Mais moi c'est Azanani. Moi, si c'est une personne qui a accepté de déformer son corps pour donner la vie. Et moi, si Azali Mouto Yandima, après Bisanzoto Naye, côté, après sa bon mot. Donc, Mouto après sa bon mot, c'est très important. Il y a moi, pour Nangai, maman, mais moi, si Azali, vraiment très important, puisque il y a sa bon mot. Yem tapé ça par bon moyen bantu. Tolingi na ACDP maman osala nini. Puisque ACDP maman za base à famille. Pourquoi maman za base à famille? Il faut que maman na kati ACDP akwa kubatir ACDP. Maman na kati ACDP akwa kusala musalo esengeli ke ACDP ekende liboso. Et à kana niveau ya C. Bazolo bander nyonso parité. Parité sikoyo na parité balobaka wana na est de la République démocratique du Congo babomi mibale belé basi kutu mutu baleki basi baleki mibale ne belé donc bozomona na parité on il fallait basi nde bazwa misala koleka kutu mibale po biso mtoza ebele basi ba mama baze ebele mibale ebele bakufa na est kuna bazalaka presque insulté batiaka mike mais pour que tous les postes il faut que maman na télé na lolengeni to téléma to yeba eloko ni to ki kosala na kati ya ACDP to kosala nini poto ke de liboso ligue de femmes apparemment bosolo baké biso bazo kipe biso te batika biso maman to za kaka na se ba papa ka mtu baleka liboso na zo ba plainte belé mais soki bazo leka liboso po bino bozo mi monisa te bozo sala te. Il faut que ça, les gens qui ont été solo là, pour y aller, ils ont été sala nini pour tout comme tanzela pour ACDP, la Ligue de femmes ACDP, et Kende Liboso, naza prête pour nous aider à tout Kende Liboso, tout téléma, tout ça makamba minene. On a besoin de makamba minene et sengeli nini. Et ça tout c'est la cas comme on dit pèse la vie sur ba pata ba 1 franc ba 2000 francs ba 3000 francs. Il faut tout ça makamba minene, ngana za ambition que tout ça ba projet. Tout ça les projets par exemple, tout zoka mapa na boulangerie. Tout ça les on to continue mokonzi, de l'autre discuter à mon pèse ba projet on to ko sala. To ko continue mokonzi azi ba on ko sala ta sa biso après 6 mois fond to pèse na boulangerie. Boulangerie zo bimisa mapa, ba mama ya ACDP basé belé, de l'autre bengi ndambu ba sima to ko sala biso nyonso. Ba mama siko mapa so bima ba mama ba zo mapa ba zo mapa. Tozo pesa mbongo mapa zo bima, tango zo bima
allez na suka sanza so ba pesa kana ti 25% mafuta to pesa 20% 5% tika na caisse ya Ligue des femmes et so que ça ma communauté ba makala to pesa to sombele makala otenga makala ndambo mbongo oyo zui bénéfice musuto kaboli ndambo ekoti na kati ya caisse to somba ba machine na kusenga na mokonzi asombe somba machine nete ba surjeteuse so ba usuba machine wana isaka ba nini comment on appelle ba surfilage so que zo sala ndenge wana to zuka ba mama CDB ezane to zo créer ba emploi na linge to ko kende musika za munene mibalo ba banda kwa vie biso bozo na ndanga ba mama to somba ba machine ya ba surjeteuse ya monde sala ka ba surfilage na ba dessin mususu to sombi to zuka ba mama CDP ce que vous avez 3 machines, vous avez 5 machines, votre maman s'est levée, va vendre, on a d'ailleurs ce bateau qui est là, bino vous avez pour ça, va circulage pour ça. Parce que vous avez un bon, on est dans le quota, tozu, bino vous avez na katio vous avez 3 vous avez 5. Sous ka sana vous avez bino quelque chose. Bon ouais bando bima kuna, to bi ah, maman alpha, yo so yim to s'occuper na bateau bazo sala kuna na katia ya nini wana, ya salon ya machine wana pas bazo tonga. Maman façon que de kuna azum bongo na chaque week-end azozo passer bongo tozo bomba on a caisse tozo bongo suka sanza ba futi bino ndabu musu tozo bomba on a caisse bozo kanga ba mama soki mama kambu ezebele ya kusala otoki kusala wala na pesi ndabu kaya ba ide bino siko pesa ba ide bino bozana ngo toye beloko ni toki kusala parce que to ko continuer te to langa ka bango ba pesa ka biso mbongo ba pesa ka mbongo yango bazo considérer biso te bazo mona biso batu pamba oye mama ba occupé te bozo lela le okoma kuna o baluki mois 2000 mois nini te mais siko so to sa to créer misalati Autant yo zo sala kuna salon ozu pe mbongo so mbongo emonani to ko créer pe salon de coiffure national de coiffure ataba na ba jeune fille bazali na kati ya ACDP j'espère na ligue des femmes ba jeune fille bazali ba fille mère bango bazo sala tana ba suki bazo ba salon taba nikolo ba yebi osa na salon mbongo ndam bazo futa ba bazo sala mususu to ko bango na caisse soki likambo ezali na kati na biso mninga zui matanga to ko ngona na kati to ke to sungi mninga so likambo ezali neti par exemple le 8 mars ezoya soto monter le mosombo bimbi na mbongo na soto komi sombela bilambati ole to ko senga bango ba néglige ka biso be batindika biso kuna ba pousse na gauche ba pousse na droite to créer na lingi loko comme entreprise munene bato ba pour moi na CDP ba salaka et comment ba maman na ba entreprise mobimba to ki to créer ba mbongo ko mona to créer ba biloko ebele pe to kini liboso bomoni ndele ni nalobi mabeto malamu eloko nga na lingi yango wana na lingi su te to landaka bambongo na bango to landaka bango faut to créer ozolanda ba mama balobi basi batonga bakoba te mais na lingi ba mama ACDP batonga ACDP boyoki nga ba mama eza initiative ya malamu komona rôle ya mwasi na politique congolaise na kati ya ACDP. Dengue de Koki Koloba, camarades de Koloba, nous avons peut-être des catégories de femmes. Il y a des intellectuels, nous avons une catégorie nous sommes analphabètes. Et puis, tu as la banque na kati ya groupe, tu as la banque na kati ya parti politique bien sûr parce que sont lo atangate. Nous avons un apport na kati ya parti. Les autres sont dans la politique congolaise, peut-être que c'est la politique de l'armée. De l'autre côté, peut-être Amina Tabimi, vice-ministre chargée d'enseignement, jeune, elle a 28 ans. Elle a l'équipe politique, on a tout mais ils ont la maman qui a découragé. On a commencé à la politique, on a dit que les gens ont famille. Alors que les politiques, il faut prendre dans un parti politique. Même les jeunes, vous avez une ambition politique, il faut prendre la carte à parti pour son parti, on a une c'est une visibilité pour que les tombe là, comme ma ministre, comme ma PDG, au moment où il y a le jeune dame, l'ambition est à Benzadi. Dans la politique intéressante. Mais il y a au terme de la ce qu'on s'intéresser dans la politique, et politique et qu'on s'intéresser dans la voilà. Donc, biso maman to mi pe ça to e parole na biso. Tout ali na mi pe ko be poli konti ya mboka na biso. L'article 14 était si possibilité na maman
Donc basi ba occuper une grande partie na makambo etali politique ya mboka. Parce que les gens ils ont fait la déchet éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Pas pour service au maman. Les gens qui moko la moka la tia CDP na nzo tunaï. A imposer la famille que mon bal la ngaba la ngaba pour voter un tel ya CDP. Et c'est ce qui va se faire. Et c'est le oyo et ça. Tout là ta partie na moté malabiso. Parce que ceux qui tozo mona, tozo linga fait partie na biso. Et c'est là que bakonzo bazali kolo ba mona pe musala tozo sala et rotina bon base appelle la confiance na biso. Ndé maman to kolo ba keza ba tout ça pesa bilo pour manque de confiance. Donc malasi ma rolinga sur pesa té parce que ba pesio kene sala mais au bébis. En ce qui concerne la résumé dans le bac il y a deux catégories de femmes où les intellectuels sont là pour ça la maille les tout pour de tout là assez bien. Pour la maman au bazar il y a beaucoup de femmes bazar désirées. De nous, on a les phénomènes Luna Kinshasa. Les apprenants, les acteurs à pauvreté. Nous, on a appris ça dans la criminologie. C'est la pauvreté qui paraît. Une fille qui reste à la maison toute une journée comme ça, elle n'a rien à faire. Il y a une préoccupation majeure dans les sexe. Parce qu'elle n'a pas quoi manger, elle n'a pas quoi faire. Maintenant, je proposerai à la maman de façon que le bim en boulangerie, ainsi de suite de formation. Il y a aussi dans cette formation, Italie, désinfectant, formation Italie, pour ça, il y a la fabrication, il y a désinfectant, il y a qui s'en donne pour ça, pour l'extra maman, il y a mot. Et puis, tout ça, il y a le logo qui est pour les années de format et assez libre. Peut-être que beaucoup plus ça peut marcher. Dès que moi j'ai une homogène dans la beaucoup plus c'est pour le fille mère et puis ma gêne. Collectivement, on passe là qui s'y en a voilà. Et on va tout ça là on suppose maman pour qu'elle même dans une entreprise. Pour ça le contrat est abondant. C'est chaque mois pour bien peut-être que on a la machine na nga ezali. Na inango le sali je fais comment la désinfecter, balayer les WC, balayer. Et puis à la fin, on me donne un petit rien. Maintenant, moi, je vais pouvoir donner la bateau qui au salaire. Le contrat d'abonnement à chaque fois. Et puis pour l'exemple, maman, comment faire des yaourts parce qu'il y a maman, par exemple, congélateur en main, ils ont de l'eau pour yaourt à part machine comment mais ils ont aussi yaourt, ils ont marché. Ngou papé, ça va ngou ba tout le monde a de la ville, et quand on va supermarché. Ces questions sont mises un lot, un calignan, on la carte à chasser, on a beaucoup de la carte à supermarché. Voilà un peu ma contribution qui est dans et puis dans la maman. Merci. Azaki, na makanisi na ngeza laki to bandi réunion to ça na makamso to ça projet. To pesa ye mbongo ya za lokwa grossiste. Lokola ya sala kango et puis ndenga sala kabatu oyo balia yango ba bien. Nangati ke bapesi asala kebele mais ba mama apesa ba mama ACDP o balingi bake koteka bazo ko verser mbongo. Bazo ko verser mbongo biso sikoyo to bandoza mwa pourcentage mo na kati. Nazaki na idée wana na idée soki na lobi mabe. Soki eza idée mabe to mala pour to faire progresser bato baza na kati ya ligue na biso, hein? Na lobaki keliye lokola yebi yende ngala yebi ayibosa basi ayibosala ni na yewana ayibosala ba yaourt ekozala bien miso bapesi asali bakamati nzela bapesi ba mama bazo teka après bazo converser mbongo biso parti ezozala pe na moi pourcentage poto vingisa activité à ligue des femmes ya ba mama ya CDP mama Alpha déjà tozalaki dia na makanisi wana nyoso mais elala ikandenge moko alobaki lokola mama présidente aye kolamusa lisusu baactivité ya CDP ya bamama en tout cas il faut totelema po totombola bomama na biso totalelaka papa te makanisi ya yaouti wana eza yaou ya pamba te ezala baji ya tangawisi ezala baji moko tosalaka yango bisape bato bayeba yango mingi bato bayokenda Brazzaville bayebi bisape wana ya ji ebima na ngai nyonso wana tosalaka yango nga mpona nga nasengaki boye pa mama présidente tokozala na bacongélateur ebele mpona 24 commune ya Kinshasa kote bamama nyonso ya CDP bazali yaourt wana nga na kosala ekotekama na commune moko te
il faut être comme na ba commune nyonso ba sala kango lokola commande ngana kusala ba yaou ebele na sali to tie na ba congélateur to ko banaka na prix assez à 500 francs bata 1000 francs pour mboka circulation mbongo ezati ya ba 500 na to kangika na ba chassa ba 03 ebele même 3000 yaou même 5000 yaou to tie na ba congélateur ata ba mama ya CDP ba 8 ans ya ko travailler na yango te to ko lukata ba jeune ya ba garçon na ba kaluka na ba kingasali wapi bazokota na ba chariot ya minene na zando ba charger ba brouette wana plein na yaou soki ezaka congelé ya ba 500 wana e ko umela na ngote bazoya toujours ko verser mbongo après to ko somba copal na biso na limité to komi copal wana na kombo ya ligne de femme ya ba mama ya CDP to emballage wana na yaou na biso ya 1000 francs et tambola 24 communes était kamala kombo ya ligue de femmes ya ba mama ya CDP to ko tiango kaka 1000 francs pour mikolo yo mbongo eza na mboka te po to boye tula eze loko so to zui même ba travailler ba continue ngo na bazando nyonso a Kinshasa bazo travailler na ngo na bare ya bis wapi ya wana ete kama rapide yango moni idée wana ezaka idée moko bien po na nga naza d'accord ya kosala yango to ko travailler pe na ba mama mususu ba yebi kosala yaou te na kopesa bango pe formation ya mama ayeba ndenge ni basala ka yaou a part ya CDP azalaka pe na yaou na ye na ndako oya kofutela bana minerval pe kotangisa bana yango moni soki to ta ebele ya ko travailler na kati ya CDP ba kozala pe na tami ya kozwa cours ya mutu koyeba mombongo eza nini okobana na commerce ya fort ya combien poko mana combien bénéfice eza ndenge nini ka ndenge mama lobi en tout cas tout autre on a posé en tout cas tout travailler makasi na CDP mibali ya CDP pe ba sentir basi ya CDP tozala pe na ba fond na biso la bango ba koyeba biso Solange maman wana lobi eza catégorie ya ba femme bamususu baza ba intellectuel bamususu baza ba analphabète justement ba mama oyo baza ba intellectuel pe na kati ya parti bazomimonisa te ozosala eloko moko te j'aimerais que ba mama oyo baza ba intellectuel baluka moye basala babimonisa toyeba bino tomona po soki ozosala awa na kati ya ligue de femme ngai nalingi tobimisa wata 20 députés soki tobimisi neti 20 députés mama bozomona eloko nde tosala 20 députés na soki tobimisi ou bien ata badéputé te tobimisi baadministrateur badirectrice quelque part motu soko yo obimi boye yo oza na kati ya ACDP na ligue ya bamama banome administrateur quelque part okosali okozwaka bamama baza na biso ya nde ozwi bango aussi bizeo ke on va kosala kozwa ata moko aza conseiller na yo mosu aza ata secrétaire des trucs comme ça okozwa pe ata mosuku ya baoyo kaka ntango batanga pe te kokomba mpe na babiro ezalaka nango mpe komba na mpoto basebele basalaka mosala ya kokomba mais bavivaka bien soki ozokomba na yo bazofuta mbongo no na suka sanza c'est toujours quelque chose bamama oyo boyebi ke boza baintellectuel bomimonisa comme ça oyeba moto na moto ya na projet neke mama nga d'après nga nango tosala so tozosala ngo ezala mpe bien bomimonisa bamonaka mpe bama CDP baza baintellectuel basalaki eloko basalaki boye ekozala bien bopropose mama biso mpe tosala eloko mama tomoni tosala ngo ekosala mpe bien comme ça sango ACDP ezomata kaka ezalaka na ACDP kaka kuna bamama kaka niveau bate ozomona ole bakotisa bino bamama mosusu oyo baza baniveau bino mo bamama ACDP boza baniveau bomimonisa babimonisaka na ndenge nini na visibilité ezalaka ndenge nini koluka kocréer quelque chose boye komona mama tala ngai namoni tosala bon yo moto créer yango bon topesi yo parole loba expliquer bato sala bosako okei te ozokende ozopusana ozomata likolo ozokende na sango na yo mais soki tovanda kaka boye tozelaka kaka eloko moyo ekoya te bamama eloko moyo ekoya te yango nanga lobi 1000 fois bamama te bozonga kuna na banini na bino na bafédération na bino bokono mpe masango boyebisa bamama bopesaka 1000 francs chaque mois soki oza combien bosangisi montant wana bacadre bapesi 3000 na fin du mois bosangisi montant wana bosimbi nzala boye kotika kese boye kopesa mama alpha azwi yango kasi nga mpe na komona ntango ozala lisuku tozwi totiango na kati ya mpesa ntango totiango na mpesa tozocontrôle ozomona
bamama boyokinga bomema sango epai bokokende. Mama nasepeli mingi mpo tolamusi su makanisi oyo ezalaki elamu ntango tolobi tolamusi eza teke topesi mwinda siko mpo olobi tobomama balobi mokonzi molamu aza mosali ya bato ntango bondimi kosunga biso bamama seki fo bomona mpesi ta tobimela mokomosu boye bobenga mama yaka na sa mama toyele bamama wana oyebi kote bauta te président de biso ye wana momosu bamoni mpe na télévision bayebi même pas d'où ligue des femmes po etelema mama sillonne na base ya kotala biso nano tolobaka mpe kaka toa na ligue des femmes oyebi biso tozala combien dgc tozwi bato ya delfo nini tokiti na mbudi totie mouvement mamba kozalaka ke toyaka boye eza bandeko mosusu bazalaka bango na cdp moko mosusu azolekala sawe moni clémentine namoneki nga bie siège ekoma kuna toyebi ne siège te mama mosusu aza ne mama bilanga ayebaka soki tokiti na basi nde liyota koya liyota tindelaki bino boye balobi boye mais abima kuna aya tia mona siège na bakwe na biso toza basiège te nga na ya babandekolo totyangoka so toa na réunion mais baninga mosusu bamba biloko na batabala ke soki azoleka mpe boye ata alati nango te bor na biso ya likolo tokomatisa bendele yango ndenge nini toza babase te du siège moko boye eza ke tosala mpe réunion moko bamama mwa biro moko boye toyebi ke permanence eza wana soki ndeko moko aza wana urgence moko eza boye bino biro bobengi kuna toyebi ke il faut tokuta na place tel soki déjà na biro na biso dia permanence motu moko aza wana ntango baya bo bamama tokota quartier mbangu lobi mokoti aza beso na biso to bandobeta bavideo te bavide eza te po soki tosamisaka toye boye bobengi biso toye omoni bato ba whatsapp eti nga boye mama nazala mokokoli soki moto amawa abengai nga te na nga na ya te bango bamesala plus kotina na bilo na bango ya bandoyi nga na nango te bokomatisanga te la président David alakanga chongo ti lelo mama yango ebanga président David supporteka apoza mama président soki mpe osangani osali bien nandimi nazalanga moterne et puis lisalisi mingi na osenga mpona bamama ya bilanga tolaka bango ozalaki te mais okoti yango okuti yango mpe na mikanda ezali bamama bilanga tolaka bango na bacampagne électorale tokoyela bino mwa kongo moi bamama ya biso bato bandulwa eza kongo ya cher te baoya babikimikia na ba4000 banini tolaka bango bamatebe na mosala eya te biso totrabaka na base mama kokosebele mama surtout ngai nakimaka moko ndako soki bakelekela na boye na umbi na nga na bakongo barosoir mwa lisheti na bagrele eza te kaka opesi baloko na bagrele epuis na likanisi mosusu nalingaki bagrele ya kobwaka na likanisi mosusu mpona bamama ya bilanga bazalaka mo ebele na makanisi mpe soki nzambe asungi bon eza teke nyonso ya na mbala moko soki peut-être lokola projet moko soki esimbi eke ebimisi mwa système mwa mbongo ekoti okosa mpe eloko mosusu mpo esunga koluka te tene ya mabele boye batia ata 15 mama ya cdp oyo basalaka déjà bilanga epuis baza na carte membre soki bopesi bango terrain bayebi ke balonaka wana aki ateki ndunda na ye soki oyo osengi moko contribution oboya te mais soki mama nakende oteka ndunda na ye akende osomba quelque part 5000 francs ata ndeko akufeli ngambi kongola mbongo na yo eyaya ntango atemba 5000 oyo nakomisa so na oteka lobi na nini naoleka na ngai mais ntango mpe tokopesa rapport ke kuna monga fula kota mbudi bacontribue na matanga te tokobimanga mosusu mabe mais base du misu na bino eza sur biso me boya nde mwa komona na monana merci donc il faut faire état de lieu après il fallait tout dans contact dans le cadre psycholo il fallait tout dans la bino troisième problème donc tout ce que dans la bino après ça va dire tout descendre psycholo tu vas monter à la place là-bas c'est ça avant tout la base il faut bino la fédération
opesa biso structure opesa biso composition ya bureau na bino ya ligue des femmes wana biso toloka makasi so kosali structure na bino te tokita toamonana tokonzezanda toweya kuna babandi biso mabanga na ya koprotege biso toyebi ke tokende esika boye bien ke toza nano na basiège te mais toyebi bisika tokutanaka ya bafédération eyebi ke so nake matali libala to so nake monga fula donc ekokita esika boye nde place base ezala okwa nano po esenga mpe bamoyen mpona kozwa basiège esenga mpe bamoyen totalenaka na cdp kambiloko yango tozoluka biso nyonso totia maboko na kati ya pati wana po tomata niveau po bato na bato mpe fédération oyo baneti ya jango bakoyo babon biso tozwi charge ya fédération na biso tozwi mwa ndako tobandi kofuta bango moko na bacontribution na bango ndenge moko na ligue des femmes tokoloba mpe biso ligue des femmes alikunga na bacontribution na biso tozwi mwa ndako na biso ya $30 tokomisa yango biro olie totalaka kaka bilota njoni apesaka biso mbongo epe banda mokolo ya lelo aza ya kotelema alfo s'en prendre en charge baide nyonso topesi awa tokotelema mpo ke parti na biso ekende liboso mpo tebi ke parti etambola kaka na 100 francs banda lelo biso mpe mama acdp tolobi boye ligue des femmes ya acdp tokodépendre ressource na poshi ya papa teke papa apesa biso boye po tekomata mosusu mwana lobi tolalaki nzala mais lelo mama acdp alobi boye banda lelo toze s'en prendre en charge ligue des femmes biso moko tokotambusa yango na mayele na biso na volonté na biso na maide na biso na oyo nyonso tobanda kocreye ekozala po totelemisa acdp na biso boye te na yango ezalaki ide na biso ya mpola lelo tosengi mpe wana mama présidente azongisi badune makambo wana epa babino bamama ayebi moko na moko aye a des fois tosala mosala babengi bamama acdp bamama baprésidente bazobima mibale okuna so azalaka koteni okuna so abimi koteni mpo na nini mpo quand même aliment ezalaki mwa ndenge wana mais lelo bisika tozali mpo olinga te epai ozali ordre eza esengeli yo telema na mosala soki yo telemi na mosala omobilize quartier na yo oyebani mama aye aimplante yo atelemi so na kati ya section na yo ke mama présidente ye yo mutu nyonso ayebi yo na banzi badésordre wana ekozala te mais soki ozaka ya kote yo ozali ozotelema te moninga kote kuna moni ke makambo eza kolala ntango ya kotelema ekomi sikoyo ayaki waka uteli kote nini nde yango esengeli totelema ntango yo kotelema ezala mpe ko mama doki kokobongisa prime kokobongisa prime po ekomi sikoyo tosikoyotonga ezalaka macompétition kote aza ya kolala soki barumbu eza ya kotelema okoyoka mama présidente akendaki na barumbu ake kotelisa mama barumbu yo na pena moko afa ntango so bana kozala ya ozokende kaka na mopanzi moko biso me bakoya epa na yo ndenge nini soki oza ya kotelema te esengeli otelema mpo baya kotelemisa yo liboso bamama ya section na yo oyeba na liboso bamama ya section na yo mosala wana sikoyo eza nde ya yo nde okosala appel na équipe ya baprésidente mpo baya kotelemisa yo donc mosala wana eza maboko na bino esengeli bamama tosali totelema na yango ezalaki moko na biso lelo ya koyeba ke mama acdp il faut s'en prendre à charge l'entrepreneuriat lelo ezokota na mama acdp mpo te parti na biso esali nini ekende liboso alors lolenge nini basi ya acdp bakoki se prendre en charge et pour élever des filles bato batiaka mingimingi so parce que babi mwasi atako asali nini ya kozala kaka na ser obali mpe akomi kokate oyo bato balobaka ke mwasi asali ata asali nde na kozala toujours na ser mobali bamikosa parce que il est dit un adage qui dit tout homme puissant derrière lui il y a une femme. Donc basi mutu bazaka na mayele bapesaka na mibali mpo te mibali bakende liboso po mobali avant de matunda kala mosu conseil makambo so etungisi akotuna kaka mwasi na kati ya ndako mama tali kambo ezotungisanga bona bona kosala ndenge yango wana bamama ya cdp bakotelema na lolenge nini
na ndenge biso tozokanisa ya topesanaki maloba lelo topesanaki baéchange d'idée tocréer mwa baentreprise ya mike par exemple tofungoli basali ya basalon de couture bamama bazosala na kati bandobimisa mwa mbongo moke ekosunga biso ntina moko etolandaka kaka mpe torete morale apesa biso mbongo te biso moko na babiloko na biso tokosala ya mike bamama bazoteka bamapana oyo bazozwa na boulangerie bazoteka ekobimisa bambongo wana ekobanda koyede biso bamama bafuti bango mpe basalaire mwa ndambo mpe bamama tobombi la kese bon soki bamama bakosala bazoteka par exemple bafungoli sur salon de coiffure na salon de coiffure tokocrée baemploi bamama acdp bakotravaille na kati ya basalon de coiffure wana mbongo ebanda obima kuna bakozala mpe rénuméré epuis ndambo to badoboba na kese na biso ya parti ya mwana ekosungaki bamama acdp bakende liboso so bango moko bakomi kotravaille ekosala malamu mpo bamama so bakomi kotravaille alors mbongo wana ndambo ekende na parti mpo esunga parti esunga bamama acdp mosusu mpe bafuti bamama baosala mosala. Correcteur News TV, Awande correction, il y a News tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.